basalinga 5 opérations parce que il bosse ezalaki appendicite, kyste, myome na mayebo. Mayebo o babenga bango ba docteur champignon. Donc nakamo biso bato na ba champignon na kati ya libumu. Donc champignon na ngana e créé mesko ndenge nini. Na bimela mela na ngai na bane ko mela bakalma pendant 3 ans. Ki na zuki siboy na meli, na zuki siboy na meli nde créé like nga susu ba malade belé na kati na nzoto. Na ko yeba ki malade o ngeme nga na kufa, na ko yeba on kaka la mingi tewa. Docteur ba moninga na komi en bonne santé nde babi ke no faut yebisaye malade oyo elinge memaye na kufa. O esala cancer utérus, oui. Yango nde mutenge memangai ndeko na bino na kufa. Ngai ndeko na bino mwasi yango elinge memangai na liwa. Ngai na bimela mela na ngai bitiatia na munoko po kaka libumu ezala kimia. J'espère il y a beaucoup de gens banomona nga na réseaux sociaux libumu na ngai ko vimba libumu nene batumso bano kantazem. Deuxième ngo sala 3 à 4 ans taka ba pampex dans les réseaux sociaux na misu makasi mais nazala qui toujours na malade oyo vraiment soki na lobi ngo boy engé ça l'incendie. Mardi oyo na koksa 2 mois na hôpital awa. Il y a beaucoup de gens bazoloba mais ndenge nini ba sala ki opération ba yeko sala sur opération. Voilà. Docteur pardon. Ba docteur nanga bango ba sala ki ngai opération quand ozo mona bango boy docteur pardon. Ça m'a permis de trouver question moko au début que ba tebeli ba tika biso likolo ya maladie oyo. Est-ce que et que zonga lisusu te ke libela maman c'est ezaki tout au début. Yango to salaki hystérectomie ba moto longo linyoso nini matrice nyonso. Et si li donc ils ont à l'issouté, il n'y a pas de problème. Tant que ça une opération wana ndé et qui calme malgré tout na sala qui 4 à 5 heures du temps dans la salle d'op. Donc bazong singa 5 chassa makila. Donc nga moko na komina ko boya kutu ko mela bakisa ko équilibre de kinga susute. Donc na temo ye ko ça tombi nga boy amesinga mo super poto poto et si nazoka bat bazo panda sango non ndenge za wana azobela tel yaka ba fufu ya za garde malade mais c'est normal il fallait fufu pas à makasa ko simba ngai ozomona donc do tika yo mon peu banda olia fufu donc opération za kala siko opération mon assistance ba ninga nezaki pena mo mingi te non ngamoko natika ndaku na ngana ko na bijou atika ndaku na ye ko fala na hôpital 2 mois pona ko sala ba aventure natika musala na ngai natika makamna natika banu bazana posa na ngai natika bato bazana besoin na ngai na ko vanda 2 mois na hôpital vraiment son sérieux joyeux anniversaire na sœur na master na ngai au Chichi et Sambo Georgine moninga 7e baga to bano za na hôpital awa te ezaki le 20 juillet oyo voilà fêtant en prison donc vraiment au Chichi et Sambo Georgine donc zala makasi bima talanga na bimi lelo samedi yo pe babi ozo bima lelo. Donc pour mon akitoa bana prophète Konde Paulo Dominique Liloba donc bima ngapena bima yo na bigi ozana makasi ko leka ngai ya kotala nga na ndaku to solola ebele donc voilà. OK papa. Donc c'est les maman qui les apporte. Moi na yo papa nanga monisanga loboko na yo na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale Docteur merci bien. Oh là là. Voilà. Yo linga ini. Nata ole kufuna ona ya nina. Ba wonde ba yefu ba fufuna.
C'est bon. Voilà, donc tout ça devant l'hôpital Ozias, où ils ont qui bongo artiste nabiso qui interné pendant néanmoins 2 mois tout là-bas. Et l'opération est très bien. Les lois Libanda sorti n'engoyo à Tozongandako. Tous en ont 7e et puis Tozong est là dupiné. Alors maman 7e, un mot d'abord on va fan nayo, va soutenir Kyo, na Losambo, va soutenir Kyo, na moi Mosolo na Bango, va soutenir Kyo, na pour encourager yo. Tous ces moments où ils sont hospitalisés à un hôpital na Capella. Merci beaucoup pour la parole, Yves. Hello Alboso na kosenga, merci na fanatique nangai, merci na population, merci na baoyo vraiment en tout cas, bazala penza na souci ya batoyo, bazala toujours en vie. Vraiment merci na pasteur prophète Israël, vraiment Israël Nash. Vraiment en tout cas nandima kité na satanda kité que yé moto ayamba hotel mapoya ko soutenir ngai yango moni toloba ke non soki moni nzambe azopambola na mwa mukie linga ko sunga batu ozomona na mwa aide oyo ndeko na bino bande ko sunga batu pona ba kofelina na banoke na ngana ba million te ozomona na banoke na ngana eloko grave te mais oyo kaka nzamba bande ko touchenga na motema na bite na kende kotala bana kingani na kende kotala boy na kende kotala bana ya boy. Mais entre bana na kati ya bana nyonso tu ba reference na kenda wana mais nzamba touché motema ya mosali na nzambe Israël aye ko sunganga na kati hôpital avec $102,000 ya on azo ba toujours na nzambe nzamba pambola ye aloni na muto mabete aloni bisika ya mabete aloni sika moko ya malamu ata soki ngai na zongisi te mais nzambe oyo ya ba orphelin nzambe oyo abombaka biso nzambe oyo abatelaka bana bitike. Parce que ndako wana mbongo wana ezalaki mbongo oyo afutela bana bisika ya kolala parce que ngai moko naza preuve na kopesa ba photo okomona ngana kenda ko visiter bana wana ko rendre bango visite na mona ki ndenge bana wana bazolala na veranda na se na bacheli bango ba mousse donc bana wana baza vraiment na place ya kolala te mais pasteur alobi te mbongo oyo na ke nozola ndako mais na ko sunga mama ya ba orphelin tant que nga moko naza orpheline de père et de mère abina kende ko soutenir moi na mwasi oyo pona abima na kati na wana isika vraiment en tout cas sans vous flatter papa nzambe na lola kande muta moni nyonso vraiment en tout cas merci pour tout merci na bandeko nyonso tout obazaki na souci na ngai oyo bavandi na musika balobi te moi un frère na ngai basomba te picranien pona ba tout ba 7e bagarre moi nini oyo basombela ngai ta nini bakisi oyo ba sifin na kangina ba komba ba kisi likolo ko vanda donc comme le docteur en tout cas mbalo vraiment yo muto sala kanandako oyoki mutu pasi olobi te tikana kamata dollar na mela pardon natangi kombo par exemple na pesi déjà automédication bato basala ka mimeli ki ça pour tout mon munga sans pourtant mon munga donc voilà to éviter biloko oyo po ngai ndeko na bino mwasi yango elingeke memangai na liwa. Bon éviter biloko oyo omoni que santé na oyo déranger yo après 3 mois yaka pas docteur ba checker yo oyo ba ndenge ni santé na yo ezoko kende ngai na bimela mela na ngai bichacha na munoko po kaka libumeza la kimia. J'espère il y a beaucoup de gens dans mon réseaux sociaux libumu na ngai ko vimba libumu nene batumso bano kantzazem deuxième ngo ça la 3 à 4 ans non mais ezala kinde malade kolata ka ba pampex dans les réseaux sociaux na misu makasi mais nazala qui toujours na malade oyo vraiment soki na lobi yango boy engé ça l'incendie mais koyoka ya moi na nzambe basali première opération o basali na roba basali nga 5 opérations parce que il bosse ezalaki appendicite kyste myome na mayebo mayebo o ba benyango bango ba docteur champignon donc na kamwe biso ba tutu na ba champignon na kati ya libumu donc champignon na ngana e créer mesko ndenge nini na bimela mela na ngai na bande ko mela bakalima pendant 3 ans ki nazuki siboy na meli nazuki siboy na meli nde créer like nga susu ba malade belé na kati na nzoto na ko yeba ki malade o ngeme manga na kufa na ko yeba on kala minute tewa docteur ba moninga na komi bonne santé nde babi ke no fo yebisa ye malade oyo elinge memayi na kufa o sala cancer utérus oui yango nde mutenge memanga ndeko na bino na kufa mais tellement que je suis un enfant de Dieu kobanga nzambe ata to lekina ba réseaux sociaux sali ba guerre mais to tshaka nzambe na première position
po nzamba komema nga te po naza na masumu ebele nasala na mokili naleka na réseaux sociaux naloba nzamba ayokelanga mawa nzamba atali voilà nzamba atali alobi non obomba te oloba malgré tout mokili etika yo mais nzamba atali wana oui chérie mais nasina ko makasi leki na tika naloba nasali combien de temps nazoloba te combien de temps ozalaki internet awa oui mardi oyo nakokisa 2 mois na hôpital awa na centre hospitalière Ozias donc nakokisa 2 mois na hôpital awa donc voilà il y a beaucoup de gens bazoloba mais ndenge nini basalaki opération baye kosala sur opération emonaki neti lokuta koto wana voilà emonaki merci beaucoup Yves emonanaki lokuta na bato balingi kobebisa réputation ya bato nga ntango na ye na hôpital awa nayaki mpona opération te nayaki mpona na bandaki kobela nakoyaki nasalaki crise ya tension na ndako ezalaka un certain mardi nautaka mosala ba 21h nazongi ndako naye kosala crise nakoyi kokoya na nga wana nde baye kotombola ngai na ami nango nazalaka ne de temps en temps bana ntango babengi Patrick Lebuc nde ntango babengi aye kozonga nde amemi nga na centre hospitalière Ozias ntango aye na nga awa bon na bandaki koreconnaître te naye koyeba mercredi nango mercredi nde conscience ye kozonga même kutu ye dipine ayebaki te ke nga naza hospitalisé donc famille na nga eyebaki nango te nga mpe nazala makambo na nga mingi nalobaka na nga te na famille oyebika nzambe ma olobaka mibatela ava kobatela yo bon nasalaki mpe Christ nango oyeba ndenge nini ke naloba ou pas donc voilà yango naosenga toujours na famille balimbisa nga mpo batombokeli nga vraiment makasi vraiment tuka bolimbisi kote wana nde sikoyo na bafanatique na nga donc voilà nde eye kosala ke ntango baye na nga na hôpital le jeudi oyo basali nga examen na ntongo j'espère omoni docteur docteur pardon docteur nanga bango basalaki ngai opération quand ozomona bango boye docteur pardon kusala pembeni to tuluka question moko alors ndenge mama aleki kusala pembeni ya docteur ndenge mama aleki outi na salle d'op nomoni ba gants déjà basina ngo alors komona déjà mama ndenge abiki na opération ya cancer ya utérus est-ce que ezaki début ndenge constataki otebiki batebeli batika biso likolo ya maladie oyo est-ce que et que zonga lisusu te ke libela ou bien ndenge nini expliquer na bando batala biso et puis cause ya cancer ya utérus ezaka nini justement merci pour na accorder la parole ba cause ya cancer eza vraiment connue. Il y a plusieurs causes où il entraîne le cancer. Et puis il y a ba cause héréditaire, cause ezebele vraiment. Cela bien on nous expliquer ça moi pas. Mais pour la maman c'est ezaki tout au début. Yango to salaki hystérectomie ba moto longo l'union sonini matrice nyonso et si li donc ozonga li susciter il y a pas de problème. Ezaki début nde bolongo yango bolongo. Ezaki na début ya to longo li nyonso na matrice donc ozonga li susciter. Voilà. Mais ngo pesa pe moi conseil na bandeko basi pe bazana ka oyo maman na soza nango o peut-être ko yela bango pour ba éviter makambo boye faut pas sala nini. Pour ba éviter nini au cancer ya utérus ya te. Bon, toutefois, balobaka, ceux qui malades et bandits ne bandeli et que traitement besoin attend, ils appellent la bonne guérison. Ceux qui malades évoluent déjà, traitement est en retard, toujours il y a un mauvais résultat. Donc toutefois, ceux qui moutent avec la maladie, il faut déjà se prendre en charge bien avant que les complications arrivent. Pour ils ont un cancer, moi c'est métastase. Hein? Ceux qui comme dans la stade de métastase, ils ont moi pas si pour remédier la situation. Mais pour la maman, tout au début, bon, c'est comme ça que les organes ont touché. Maintenant, Abiki n'a pas problème. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Tous on a eu mon coup. Je pense que des choses on a banana, mais nous avons solo mususu, maman c'était maman Mireille. Nzamba pesa nga bana misatu. Nzamba pesa la maman na lolenge na ye. Toyoka ba témoignage ndenge na ndenge. Donc côté wana nga nazobanga te tellement que je suis un enfant de Dieu. Donc nazomona nyonso donc nzambe ka mutazo sala. Donc voilà. Nde eko sala ke tango bakanginga na malaria basatinga ba examen bakanginga na malaria nde na eko va na hôpital na moni collègue moko ya bino pe ayaki awazaki hospitalisé na grand frère na ye nde bayebise ke c'était bagara za wabi na kota na pesa tambote akoti kutaki nga na petite sœur pe to vandi ya vana mbeto mususu nga na vandi boba donc sanga mai nde abi ya ndenge bazong ba ndenge ko hôpital bo bat baye batenga na ngabi ofanda na nga oyebinga na zaka na discrétion donc nga ba makama ko panta panda basangwana. Donc, en plus, il y a malaria. Malaria, il y a un sang. Et si il y de tout et de rien, donc il y a un malade de Sili. Ndeko accueilli. Donc, ndeko accueilli.
après lobi nango nde na yeko bima na sala ni nataki robe nanga wona kota na hôpital tellement que le bumu nanga na bandola tabagen e bandai ko batama tant docteur ayibisinga na longola gen wana nde libumusko la position nango na bimi pe docteur bisinga fo sala o sala ba tour o tambola poto e ba ndenge nini tant on sa échographie lobi tout ça ko bima nanga na bimi nde na moni ndeko wana na chambre mususu wana na ndeko ya mwasi nde ayibisinga ke non ngape naza awa na grand frère nangai ah na bien OK abi mama pasa ozandi na zemi olala kilobi moyena mona ngo ezalaki te to seki na beteleke lisolo te ke ba sala opération na beteleke ni te ngamo pe na ba ite ke na ozala opérer donc on a lobi ke non ozana zemi na seki nangai bon na moni ka lokola moni ke zemi na tike pe ka na zemi wana esili nazoki nanga pe na salle d'op na pardon na chambre biska nazalaki pona zonga na mona kisi wana esalaki nga mwa vertige na epesika ndeko ne kaka ba bonne guérison pas ça ndeko ne pe ba opérer ah ngabi ah okoleka nango bien na encourager kaka esili na ndenge na koti hôpital na sali 3 semaines ya traitement ya nini tango ba yoksala nga ba examen ba moni makile zo bima ngai ba yoksala examen bazui nini makila ona manola ta pampex wana bazui yango nde ba kuta babike non il faut côté échographie tango na koti nde ba ko découvrir ba malade na tangela ki 4 wana ndeta ba découvrir ba bike non il faut tout ça la opération nde na ko benga boss na ngai patron na ngai son éminence maître Kazi na bengi nga bi président tala boy OK et ça demande combien ça demande autant abaxeli nga bo musuli kolo pota mususu kisi boy na et sili nazaki nzambe tene ba ki malade mususu ezali kati na ngai ozomona tant ba salinga opération wana nde eleki calme malgré tout na sala ki 4 à 5 heures du temps na salle d'op donc on est vraiment lisolo mula il faut ko beta ngo penda bien na kimia nyonso nde e ko sala ke tant on a bimi salle d'op à lobby donc après nazo continuer na remarqué que non nazo fagi makile kata mais nazo continuer toujours ko saigner nazo comme de plus en plus faible on comme makila te maki bimi mingi bazong singa tala ka ngai boye au positif bazong sangai 5 chassa makila ozomona voilà donc bazong singa 5 chassa makila donc ngamo kutu na kombina ko boya kutu ko mela bakisa ko équilibre de kinga susute donc na tema ye ko mosa tombinga boy amesinga mo super poto et si nazoka bat bazo panda sango non ndenge za wana azobela te aliaka ba fufu ya za garde malade mais c'est normal il fallait fufu pas za makasa ko simba ngai ozomona donc to tika yo mon pe banda olia fufu donc opération za kala siko opération mon assistance ba ninga no zaki pena mo mingi te non ngamoko natika ndaku na ngana ko na bijou atika ndaku na ye ko fala na hôpital 2 mois on ko sala ba aventure natika musala na ngai natika makambo na natika bano bazana posa na ngai natika bato bazana besoin na ngai na ko vanda 2 mois na hôpital vraiment sont sérieux surtout monika mokolo bateta mususu pourtant on a benga ki na silik na benga ki te ba ezaki na collègue na bino moko nde asalaki intervention abengi ayebisi bien abina na 7e baga be te kola nango te saka ndenge YouTube ekenda ngabi ndenge YouTube ekenda ko bebisa mutu na eta oyo azana ngo yoko no bebisa réputation ya mutu YouTube ngo bebisa réputation ya mutu po fanatique mo na ndenge ni population mo na ngai ndenge nini. Merci maman lelo to lebiso mo mingité toza na motango mukie to tika autant pe mapenza lokolo bimi lelo lilo bana ba comédien ni surtout ba otala ba sister kio na ba op ba sister kioté et puis je tiens à vous signaler que maman na biso epela otiti wazali bonga mi proche nous soko azalaki mais chaque jour nga ozala na awa auto bima lobby na prison ata siko na ndako lilo ba pe na bande kona nyoso te abimande lelo lelo OK joyeux anniversaire na sœur na master na ngai Ochichi Esambo Georgine moninga 7e baga to bano za na hôpital awa anniversaire neza lelo te ezaki le 20 juillet oyo voilà fêtant en prison donc vraiment Ochichi Esambo Georgine donc zala makasi bima talanga na bimi lelo samedi yo pe babi ozo bima lelo donc pour mon akita bana prophète Konde Paulo Dominique Liloba donc bima ngapena bima yo na bigi ozana makasi koleka ngai ya kotalanga na ndaku to solola ebele donc voilà eloko na ngana lo bandeng wana na ngana pesa conseil na bandeko o bazana ba esprit ko funda ka bato ce n'est pas bien bato bazana esprit ko simisa ka baninga touche eza malamu te po moi na mokili oyo so ozo sala mabe o sala baninga mabe ye barango un jour pe mabe ko yela ka yo pe makasi koleka donc
kosala baninga mabe kofunda baninga ce n'est pas bien omoni eloko esali bien te olobi ke te eloko osaki mabe mbala nsima kozongela yango te ke moninga kende kosibir aza na bana na ndako atiki mpo ye nde tata ye nde mama donc ntango oprivé déjà ndako oprivé nakoloba ndenge nini oprivé presque pekisa na bana makeye oprivé presque makambo ebele ya libota na ye donc ce n'est pas bien donc eloko na kosenga susu merci na artiste comédien nyonso oya partout dans le monde oya Kinshasa Maxi Bondo oya bayebisi ngai epai ya Patrick le Big vraiment ozalaki kobenga bazotianga téléphone na litoi bozosala ba prière na ba pasteur na yo merci na buibui babi obandeki koya kosala ba prière Mama Lomboto vraiment en tout cas merci na Obentingi Kikedi bayebisaki ngai penza yo pe oyaki vraiment en tout cas nzambe apambola ba artiste comédien mususu bayaki te moni ngai nakoloba keno président JP Masamba jamais yena bike fona lo bana na suka makaya sundiata bazalaki omoni ke mtazo rappelinga bateau bandai koya vraiment en tout cas sundiata Coco Seigneur oui merci beaucoup Oxygène Amigo vraiment Rodriguez boza tellement ebele libolo chef libulu Simplice libulu pour comprendre comme na ndenge pe la baby sila yango yango pe na lobi ndenge wana donc voilà en tout cas ba ebisinga pe bandai koya Lola Gaston Mise Misenga vraiment merci na Maïcha Ange Maïcha yekut na mona ke fara conscience na ngai sezongaki nde na ko mona vraiment en tout cas nzamba pambola yo pe Ivipan ba ebisinga vraiment en tout cas mami dip na bimami journaliste wana penza azo ya penza yena na miraki envu ba ya pena ba vandi bazotala yo vraiment na lelaki ngana kanti lokola okipaka ngai te na yebaki te ke non oportaka nga pe na cœur. Non, c'est la famille. Vraiment. Biso doit battu ya doit ba immaculé quoi mitema mais vraiment pembe et puis coopération ezali pena ceux qui n'a pas citoyen. Vraiment merci beaucoup pesus na yebaka ta vimbo Nicole Masengudi Boué ba yebisinga pena en tout cas ye pena télé makipe pona ngai vraiment pona ba contribuer pour ngande kona bango merci na président Masumu ngana kanteke NTPC ba nazala sous artiste été mais je reconfirme que non avec mon papa Masumu de blindé vraiment en tout cas naza toujours na cœur na ye merci président Elombe CG Oxygène merci pour tout na ba visite na de temps en temps vraiment babi ozoro loblanga likambo na matoi ozo benga molimo vraiment merci beaucoup pour tout merci na bande konyo soboza tellement ebele donc dipine mutako continue kotanga po mutaye bande ko dipine continue kotanga eloko na ngana loba moko ya na bande kona ngai na zasus na téléphone na perdaki on a perdu na auto perdre donc 2 jours awa jeudi na hôpital po yango na bazo bimselanga ba chercher la gisa ba auto salanga ba bimselanga ba sim laksanga na ba carton po ngalinga preuve po na lobi bo po na nini po na lina nga makambute taba komona téléphone wana bayibi téléphone bayibi na kosambwa na réseaux sociaux c'était baga oza mutema mabe na soli moli nzanza nanga oyo pona fongola j'espère batu babaki ya solo po c'était baga ba ozwa na ligne te donc kaka siko ba to somelanga téléphone pa Patrick Lebig ba ya to biselanga ba sim blanche yango to ba télécharger ba WhatsApp pona nazonga en ligne téléphone bayibi ngai donc so bo moni ba image ba voice panzani ngai te po ngai nazana bolingo ya batu na bombaki na ngai babiloko nyonso tu wana de so bomoni loko boye panzani boye soko boye nzoto ngana sala nga ba video ba nzoto te kote kuna nazobanga na ngai te mais na lingaki te bande kona ngai ta musu réputation ebe ba na ndenge ya mabe donc yango na lobi kwa na okumisa nzambe moyibi wana ayaka na ndenge bien ke ayibi ne ka téléphone ke ko écraser na ye ba image ayi ba te mais soki aza mutu moko batindi bien mutu moko ayiko yiba on pe ka rapona abebisa réputation bande kona nga en tout cas kolo alimisa donc voilà c'est un peu ça. Na repesa merci mingi dipi na lobane nan comme ça ngana pesa tambo tina ba na mela tamai pardon yo pe maman pe mana yo pesa mai 2 minutes comme remerciement na 2-3 personnes ouais en tout cas nazana vraiment na isango mingi vraiment na ndenge 7e bagarre ça qui vraiment bo wiki vraiment yemo ko lobi 7e bagarre azongi ye wana azongi vraiment na musala na ye donc tous les fans ya 7e bagarre bon nous va soutenir 7e bagarre na ba prière en tout cas na sengi bino vraiment merci mingi ba tete nyonso na sengi bino merci mingi en tout cas ba pasteur merci mingi monde entier mobimba famille na biso mobimba noka dida kese en tout cas na sengi merci mingi donc bossa na pete ba journaliste pe merci mingi vraiment tozo bima lelo
j'espère que bomoni ke tozo ke ndako 7e baga à retour na ndako na ye. Merci. Papa Nangai, mes respects papa Paul Manvoulou. Donc mon papa Paul Manvoulou, vraiment mes respects papa. Merci na nyonso sali po nanga. Merci na maman José et Choco. Vraiment maman José et Choco, vraiment en tout cas merci na yo, merci na papa José Mobile Naye, merci na makamunyo so sali po nangai, merci na boss nangai son éminence maître Kazi, merci na batu nyonso ba soutenir ki ngai de loin et de près na ba prière na bino, vraiment en tout cas merci na docteur Mbesse na za na centre hospitalier Ozias. Donc oui na passé bango tout mbote déjà. Donc ba infirmière nyonso ya centre hospitalier Ozias, vraiment en tout cas nzambe azala na bino. Donc ngai on a telemi ngai on a lobi ngai on a seki, donc je suis en vie pour na ba prière na bino, donc merci beaucoup. OK, merci. Mama, if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazana mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquango na iba kiteke koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, pour que nalinga makamuna qui est bien, mbongo pe mononaka et puis naza na faveur et pas abatu. Tout ça naza na ba porter fungamaka, en tout cas na sentir. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Bien moi Li Kukuma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mois 3 mois fona kanga mane loko mobo na ka kanda sikwe matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga skolo ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal on seka ko du pamba makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. À côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger.
nakoki kobomba te bolamu nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te kekozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makambo na ngai kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou tout ça naza na ba porte fungamaka en tout cas na sentir donc teli kukuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza pasi demo eli kukuma ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami sikoyo nakoki kanda mais sikoyo likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga osabo zambe na yo. Na ye
ndenge nakosanga nanga libosa bozambe na yo salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso undela ngai yeso undela ngai yeso yeso undela ngai yeso yeso undela ngai yo longisa ngai yeso yeso longisa ngai yeso yeso longisa ngai yeso yeso longisa ngai yo merci Jésus nalebi bya bisenga senga nzamba londa nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo
lokola bino